Ah, Vincent Chiluzi, olobini. Ozoloba bongo, ozoloba na banani, Vincent Chiluzi. Olingi nini? Eske, omonaka biso, zelana na pia mbote. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Parce que maman les gens baloba babeta masolo na moté voilà babeta en moté vous comprenez. Donc bref, moi je dirais seulement que la bateau va condamner maniqué, nous tous nous te condamner parce que maniqué en a fait pétrolier c'est un balanga bosso la beta masolo maniqué et puis donc ça dit na vraiment votre terrain a été parce que na mona déjà qui a ça moto dans le langage facile voilà na ko lo bane ma bozo na mota lo bina nous tous nous condamnons ce genre de acte ya maniqué na bandeko tout oyo balekana na télévision o bazo la biso l'éducation ya mabe o bazo na ba famille na bango parce que moi je peux pas passer à la télé pour insulter quelqu'un sur le position na ennemi ko leka na caméra pour na finga moto c'est que naza na éducation ya mabe o wuti e pas na biso ya ko finga bato comparons nous condamnons ceux qui doivent avoir la liste to ya osala ba analyse ya musique to tika ba mo finga bato to tika ba mo ya mo créer ba clash ou créer ba bloc ko sala ba moto pour respecter bato. Voilà, merci. Vincent Chiluzi, namoni, mabundi ne penza eye santé. Wana pedicare. Alors, qui peut santé na chaîne na makambu na yo. Biso, to yakateke, toloba, Vincent, bino chaîne na bino, makambu salaka, eleki logique mingi tala bozo komisa biso bozo lakisa biso ki logique ki mwana mayele to landa médication na bino ya malamu bozwa to yaka bongo te alors biso na bozomba na biso na barando na polémique na ba clash makambo te to yali nango ya biso. D'avance, tu as bien sabi nani. Ceux qui ont bien éduqué. Ceux qui ont ça ba analyse musicale. Ceux qui ont osana ba qualité nyonso. Mais bien, eza monde na yo. Eza emisote. Ba yebisio ke makambo oyo salaka ya malamu. Oyo monaka malamu. Bandeko na biso. Oya ba mal éduqué, ba préférera yo. Mais non. Ba yebiso, ba bien éduqué, pe moussous, ba yina yebiso, mais non. Batu na batu, bazana makambo na bango. Yo sala oya yo na modèle na yo. Même ikotu ba princesse ya mondo yo. Bango tout teke, ba tosa ki noblesse. Olanda ba scandale biloko le kana mokilité lelo ozomona mobala Megan makambo bazana ngo te na famille Olanda be Stéphanie de Monaco te ba Caroline de Monaco oyoka te Olanda makambo ndenge na ndenge te elekana ba télévision nationale baza bano bazwa éducation kaka bimina libomu inye amoni mukili ba ebisie fo lelaka inyente lelaka inye na nenga ba roi mais suka nango tomonaka nini ozomona princesse azwi mobali nga suba kaka na banzete aina ba kikoso aina ba toilette bien
Yeka contre ma voiture, contre ma nzete. Ma journal de tcheye, ma critique à n'engi. Alors, Nyon Soana Bomona et la Kissini. Et la Kissi Nini Vincent Toulouse. Alors, Zala Mayele. Signal et loko. Olingo yeba, yangwa de la Kissio. Nakanisa oyebi pe oyoki. Zala Mayele na ba geste ozosala. Yo. Oyoki nakanisa nakina mingi te. Ya kolobana yo mi batela bisiko sali moto na moto na monde na ye. On a vu ça partout au monde. À tous on a problème, sur les plans favoris, nous demandons toujours très bien. Mais Lelo Cindy, confiance au Kofi Olomide Pesio, à nominer on a Lelo à la quartier internationale. Directrice artistique. Est-ce qu'il y a quoi à faire? Et ça Lelo tenda no mainga ngoa. Ça va mbongete. Mbonge ça veut dire. Ça ne boundi la samai. Oh, Bundeleza. Donc Bundeleza. Donc si les logo on a ça, parce que ça les lots ça date. Si les logo on a ça kaka yango. Donc je fais bien mon travail quoi. Mais depuis côté pas Kofi Olomide, non la côté pas Kofi. Les lots on a dans la pébicho à travers dans le monde. On doit côté ça n'a pas profité. Kofi a bien auto yumo ya yumo. Ça la boy. Ça il y a Azara a besoin, Azara ça lanzi momo boy nandi aye. Azara a besoin à voix ya bassi. Alors JPK c'est ingénieur du son ya nini yandi aye. Ayeba kibiso, ma copine et moi. C'est le béton va ça. Ouais. Parce que madame moi les gens on va le bêta ma solo la montée. Voilà, la bêta en montée. Vous comprenez? Donc, bref, moi je dirais seulement que la bateau va condamner. Nous tous nous te condamner parce que Maniké en a fait pétrolier. C'est un balanga de Bosso, la bête en maçon Maniké. Et puis, donc ça dit, il a vraiment un bon terrain a été. Parce que dans le monde, il y a des gens qui ont dans le langage facile. Voilà. Nous tous nous condamnons ce genre d'art, il y a Maniké. Na bandeko tout oyo baleka na la télévision o bazo la xamiso médication ya mabe o bazo na ba famille na bango parce que moi je peux pas passer à la télé pour insulter quelqu'un sur le position la ennemi ko lika na caméra pour na finga moto c'est que naza na éducation ya mabe oyo wuti e pas na biso ya ko finga bato comparé nous condamnons ceux qui nous a analyste tout ya osala analyse ya musique tout tika ba mo finga bato tout tika ba mo ya mo créer ba clash ou créer ba bloko ko sala ba marambo tout pour respecter Batou. Voilà, merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, Nzamelangai. Ba boss Bazali, ba boss Bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, Nzamelangai. Ba boss Bazali,
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.